Mbote bandeko balandi ya Radio Lokole masolo na chaîne Nabino Radio Lokole télévision et pas wapi bino bandeko na biso opesaka biso ba histoire ozoleka na ba famille na bino ba histoire ekozala ya leki ya mama ya papa ya relatif mo quelqu'un que mundinga opesaka masolo histoire vrai to beta ka yango na communauté pour na conduire ba tout to chaque fois mais plutôt pour na aider. Et si quand de quoi koyaki yo okoyate et si quand de quoi ça a besoin de conseil ba pesa ye conseil pour tout ça ba conseil spécial ba tu as boania ba tu le connais ba polydor ma tout monde si ça veut dire Congo central mbote je en passant papa tembo 5 étoiles mbote ba conseiller baza et belé ba mikolo to ba mettre avocat ba conseiller ce que ma juridique ba avocat ba pesa conseil ma cambo spirituel ba pasteur bazali sur tous les domaines nyoso wana makanisika communauté na biso et kende bongo kitoko. Bonsoir chez vous mesdames et messieurs, merci de la confiance que vous accordez à cette émission Radio Lokole Masolo sur votre chaîne Radio Lokole Télévision. Oh ba bingai longonia matondo esonga pa na bino, merci de la gratitude esonga mboka bino kasi oh ba bingai te kombo na ngai Fiston Pelende Tata Sedek. Je suis votre humble serviteur, papa. Oh, ça ma solo ya solo et pas naie a beta kaka pour na kosunga bongo communauté. Mais ndenge c'est la ka avant de mettre le solo et lo tika to pesa mbote to vendre sa staff car les alaka. Sponsor officiel et émission to ya chaîne Oyo Radio Lokole Masolo, Radio Lokole Télévision, Radio Lokole TV. Yannick Kinia, ngana benga ka les dragons de la monnaie congolaise. Il y a des sponsors officiels de l'émission Oyo. Il y a solo Kalamingite deuxième sponsor à commande na Soussou. Wa to pesimbo te bongo na agence Kitoko agence de fret express. Family Legacy Group. Family Legacy Group bango de Kalatero agence wana sponsor deuxième sponsor émission na biso. Alors siège na bango ezali bongo awa na Johannesburg aide office de Baka. Obengi mama Mimi. Le numéro est plus 27 64 30 46 424. Wano Kosabongo, coordinatrice et agence de fret express Family Legacy Group. Donc comme nous avons vacances, vous voyez que nous avons Kisasa et que nous avons Lumbashi et que nous avons partout dans le Congo. L'agence est belle, sur le tiré à l'Euroboé. Net de novembre, décembre, car c'est pas en février. Mais sur le tiré l'agence Oyo. Family Legacy Group Bango Express lelo ka kozui benga bongo mama Mimi et kenda randengo wana na ba chaque fois li solo et bendaka li solo to uti ko bete la bino li solo ya mama o azolela comment est-ce que copain na ye azalaki na ye alingi mo na ye et pesi mbilinga bilingati et kiti mo na komo na ba dépression ba tu bobengi ebele bo pesi conseil bo condamner mama monsieur ba condamner mwana monsieur ba condamner boyfriend to expliquer kasi mama a pesi li solo na ba chaque fois li solo e bendaka li solo mama pesi li solo azabongo na mboka Paris dans la ville à Paris na France. Aïe papa Fiston, tolandaka yo na France awa betaka li solo mais kotanga kombote. Mais li solo ko beta na pesio par rapport ya li solo tu ko beta maman ne pesi ngai pasi na landi ba conseil ya batu na landi ba voya batu ba zoloba mingi ba condamner kaka mama ba condamner mwana ba condamner papa wana mais question tuna ki mama zaki na besoin de soutien tuna ki asala nini na suka pour moi na comme ba dépression. Mutumoka yo kiti ngana zuka le kama dépression wana pona epesi nga pe courage na pesa li solo o eleke na biso na famille na biso et pas ya grand frère na biso makamba ba dépression o ezaka très dangereux et surtout o lobaki papa Fiston ezali makambo ya kichul bazali bongo batabandundu batu ya bandundu depuis que kichul saka bongo e pa ya bayanzi mingi ngala mama beta li solo ça yidi na papa Fiston beta li solo avant la beta li solo d'être à chaque fois partenaire officiel
nde bomona lati boye chemise oyo eza twin family bozomona oyo donc twin family bacollection mpona ete kaka quoi twin family donc toprofite topresente collection ya sika ya twin family bozomona donc omoni eza griffe yango wana te twin family bocomprendre na kati mpe twin family yango wana bozomona twin family donc collection oyo baosi otonga ngo sika eza bajine sangani na bankoyinkoyi na loyibi ya twin family bozomona ndenge ezali donc obengi biso opesi oda na yo donc mpona ozwa collection oyo tosapote baevre ya mwana mboka twin family oyo ya mwana mboka tolata ya mwana mboka konsomo Congo toboyi te okolata griffe bapaya me ya mwana mboka ozala beaucoup mieux yango ndenge ezali awa ezoya na sengle nango moni donc yango yo moni sengle kota ba jean koto yo do na kati twin family bomoni griffe yango wana bozomona donc twin family donc yango ezokende ensemble boy donc collection sika ya twin family yango yo benga pona ba détail ya basi pe zali siko ya basi pe na efso ngokende na foulard nango pe yango yo vous comprenez ouais ça va twin family de temps en temps tokobanda ko présenter bino ba collection sika ya twin family donc benga biso na numéro na biso plus 27 67 64 320 85 partout dans le monde de Sikozali. Et ça va représenter la Twin Family. Déjà, à niveau Europe, vous avez dit tout, ben on peut nous coordonner. Yon de la boutique. Est-ce qu'il faut que la Chine, Turquie, va bloquer bien et ça bima partout. Donc pour benga, on peut savoir nos contacts. Bande bolinga foulard à Twin Family en godo nyoso basalaka. De temps en temps, to bando zongela, bakambuya Twin Family. Tozonge na lisolo. Maman wana abi papa fiston tango betaki lisolo ba dépression jeune fille on dit ko sala ba dépression on est à près de connaissance na moneta mutumaka lobeli yango te. Mais ngana iba conséquence ya ba dépression wana. Grand frère na biso tozali bana ya yolo ezo yolo ezo tozali bana ya yolo ezo kotanga komba venite ba papa fiston mais lisolo soko beti mwana nyonso ya période na biso wana ya yolo ezo akoyeba lisolo oyo nazongisi yango mpona kaka kolobaka openie bato openie communauté tofungola misu masolo mosu tobetaka tolandaka masolo très bête na suka mpo topesaka baconseil so ndeko na beza conseil tozalaki bana ya yolo ezo grand frère na biso azalaki na mwa bozwi abandaki kosala na banque centrale à l'époque banque centrale boyebi kaka ndezaka likunja famille sikoyo grand frère na biso wana toza bato ya bandundu kaka makambo baki wana na bangambo baki chulu wana toza bato ya province wana esalaki nini azalaki na bana na ye 5 donc 4 ya basi na moko ya mobali bana bana ekotanga très bien donc yana kosokipe na bana ye très bien ekosalaka ntango bazwi diplôme d'état il y a un diplôme d'état à côté université l'équipe est un diplôme d'état et considère un peu ses chances à l'ibala donc moi il y a un grand frère nanga wada do nest nanga quoi moi nanga no moi na robenga tata mwasi tata mwasi ba eko bala yi papa fixe bike noko na biso aliambongo alibala nyoso abino bana o bana ngai ngabo na kolisi bango atangisi bango école crèche ou bien école gardienne primaire secondaire azu diplôme ça ça va de mon ani donc ngamo na koliambongo na kopeta un KT et pesi mbutu mutu na famille tous les Africains na évité il faut que songa ba kuti bango za rappeler mais moko pe et puis kengana comprendre raté donc moi na baba moi na so abota so kemba la zemi yo moko yo na mwasi na yo bozo kolisa mwana ba bengana minerval ba sali boy famille akate
Mais tant que makambu mwana bongi to azwi libala ozwa mbongo okabula na famille na yebite la tuni kaka. Est-ce que c'est normal papa Tembo? Si ça bidimbu Congo central et ça la makandengo wana. Papa na koti zagele waka alembonga libala yemoko. Nzoka de balobaka na yebite batabandu ndubona na biso bat o basana famille ba kichulu. Kichulu zakandele il fallait siko doki. Ce qui va passer mbongo na kichulu zakandele moi noko do noko ne fala mboga libala ya mwana kasnelo mo ndengo wana. Mais papa na boya ki makambo wana. Azimbonga libala yeso ye moko alia ngwa balisi mwana pa kena libala na ye. Aboti pe mwana liboso ya imbale. Yoka siko makambo. Ça sika salike ndeko mwasi pesa lisolo pour ba dépression. Tango alembongo wana kichulu na ye azimbongo te et pesi pitopale. Famille wana nazo betaka lisolo. Et ça na mbongo na yolo ezo. Siko famille ndenge saka na ebite baluaka mutana mutu pete to kindenge nini ba attaquer siko yaya to te ko beta lisolo te lekinde ta su diplôme a jui libala abali papa lembongo nyostu yemoko aji alembongo nyostu yemoko apesi famille te ki tu l'as juité. Quelque temps après une année 2 ans moi n'a pas que n'a boti afana pena mbal na ye siko ya na yo abala kité bande ko fanda ka bwe mwana bandi dépression et puis on monde banda kaka oso mwana wasana makambu différemment mwana ya mukolo déjà a su diplôme d'état abali au Kennedy université na so ka mutu bien te donc mwana bandi ko makambu oyo ezo concorder te na réalité na âge na ye et comme le roi va fantir wana grand frère na moi standard ba constater le koana mwana asu nenga ala raté au moins nga mwana yesu normal peut-être ninga za raté mwana badi ba dépression ba kena hôpital amoni ke non mwana za na normal mwana za normal ba za normal te ba zongi na ndako apesi ba kisi ya zongi na ndako mais mwana normal te mwana mutu pena et simbi susté bouger ba zongi na mwana sur hôpital jeune fille hein à l'époque moi c'était 25 ans. Bazong dans l'hôpital, batali ba mon hôpital normal. Docteur a dit en tout cas c'est ma famille. Bon que docteur ba mon famille pour moi na auto mon na eloko moi ma bezati. Bazongi. Papa siko ala ki mbongo ya mwana ya mibali yemoko, abengi siko na famille. Ke bota la talanga mwana santé za bien te boy neni réunion famille ndenge zalaka. Boy makambo elekaki. Baebisiye yo obotaki mwana baloba so baboti mwana so asa libumu asa ya yo soko boti akomi ya batu nyonso soko akoli akomi asunga famille obimba yo balisaki mwana oleki mbongo yo moko olinga ko la na famille ke yo oza supérieur ko za na mbongo oleka biso siko oyeko luka biso ta famille supona nini makambo etale biso te et comme sérieux moi si jeune fille à 25 ans bandi ba dépression ti mutu pene bouger abi papa fiston mutu ya mwana pene bouger voke mwana komi liboma e bandaki na ba dépression apesi di solo oyo par rapport ya di soto uti ko beta jeune fille comme ba dépression dans l'hôpital Chicago na kuta bimité ay papa fiston pene examen ma de ki dépression ante suka kama be ba trouver solution et puis que jeune fille na biso na 25 ans tie komaki na niveau que asali kaka abandi kolia kaka jeune fille à 25 ans s'il vous plaît boyebi ka la famille batamte malamu bazanga kate baye ko mona papa na ndenge kichweke ndenge ya liwana monni ngoleka mbongo ya mwana yona kichulu na ye azo réclamer kichulu a réclama azo le côté fallait popesa quelque chose yango wana peut-être ba meki mona liboso asa makasi yango kichule oya mbale abino na baby sa mwana ombala moko pona ata bali papa na bango aleka mbongo yemoko apesaka biso ba kichuluti et précipitopal et bandi ba négocier na famille quelque temps après makambo ya famille oyo soit au sambela makasi soit au ebesika hotel nini grand frère alors ça la banque centrale
quelque temps après 2 ans 3 ans musala ye aussi là vous avez série oh ba retranchaka bato nyonso tout ba te belé la banque centrale grand frère pas la kina par exemple bato wana ba retranchaki bango quand deux ans la kaso ba longolo musala aux hommes indemnité de sortie moi fi moi muke et puis bani ko kita il va ki likolo bani ko kita malembe mbongo yako sala ba soin excusez-moi ya okena moi hôpital ba kena scène pepe mabe ba ina centre telema oza na poma matete wana centre telema ko futa ba mbongo to papa musale sili moya ba mbongo so ezate ko matina jeune fille comme na niveau ko lia asali kaka ale yango ba ko luka ya boko abungi ba ko luka ya boko abungi abi jeune fille asala 2 ans na maladie wana dépression kichula ye aboya kozonga sa motema pas sauver mwana wana boyebi ke next tanga wana jeune fille 25 ans na biso akufa famille beba papa na bango musala esila bakomaka ndengo ya grand frère na ngai et pesi ngai passe papa fiston beti solo ya mwana wana comme ma dépression bandeko ba pesa solution pour la dépression mwana to sauver no mwana mi bazo kondana kaka mama ba kondana kaka mwana ba kondana kaka mobali sur le moment est-ce que boyoki très bien boyoki solo siko na mituni tout ça la kanini vraiment ndeno no baide bandili makambu ya famille oyo papa Sadek ayeko condamner famille te mais nzambe kaka to la logique des choses oui tous les africains oboti mwana na yo moko oluki mwasi na yo peut-être pe ba misusu mona bali mwasi na ye moko na mbongo na befort na ye wase mwasi na ndako azo fute na ndako azo bunda aboti mwana tangisi mwana kelasi makamunyo surtout mwana bali est-ce que mbongo alibala il faut que partager na famille bomoni ndenge nini na tuni kaka mais mwana wana tanga okele université ceux qui sont disant noko kichuli ba osenga mbongo minerval akopesa te asala ngote mais ceux qui mwana bongi mwana bali aye alingi kaka noko ba pesa ye parti mbongo alibala est-ce ça la kandengo wana vraiment na yebite là encore c'est très bien ndenge te yoka eza kuna bakichulu mususu mwana soki kichulu na ye mwana za kitoko makasi mwana ke no mwana kitoko mwana kichulu za insiste do ngafa na bala ka mwana ya solo yo noko bala mwana nkasi na yo po aza kitoko pa kichulu na yo comprenez un peu ça siko ba pasteur pe ba na musala makasi ya kote ya lo banzambe ba pasteur pe ambriema mikolo yo to ndi masusu nani on ne sait plus qui croire et puis si passe de kabeti di solo wana a to sala ka attention so ki makambo bakiti le bali ko intervenir to linga konsisa ngona lombango penza lisolo ya lelo esalaki ndengwa esuki ndengwa wana to ayi to solo la tangu mama wana lobi na moni ke dacha vo mama e ko simba ta bino to beta ngo to solo ensemble na bandeko ba pesa ba ide na bango ba kulutu suba lobaka au moins soko boti mwana pena sa ya yo ba clair na yo sa ya yo osana ba décision sur ko soit pas likolo ya mwana na yo mais ko to famille lobi soko boti mwana yo ka no bana basa ya noko finalement on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe soki mwana na souffrir possibilité zate ba kichulu ba bimarate ba noko ba ya raté. Mais ceux qui ont un bongi, bah noko ba komi. Pona nini boye. Et puis si passe bandiko. Bon raté prochainement, to ko bete la bino li solo, ba pesi biso li. En tout cas na mokili oyo bandeko to ko yoka makambu na radio lo kolema solo oyo. Ba jeune fille o bazo wuta Lubumbashi bandeko bo keba. Bazoya na mai moko mukiba benga au moins 12 ans. So moins 12 ans, moins 13 ans, on va revenir un peu plus tard. To bête la solo qu'est-ce qui est passé? Keba na ba jeune fille aye, oh atale kino propre, oh cousin, cousine, e go fana pa na yo.
Et là, on a moins de 13 ans. Ce qui va tangiser qui na bloc à Golia. Papa qui camarade noir qui. Tout ça l'attention. Tout ça on a détail. L'émission prochaine dengue salamaka. Boka tete mais tu pénétra d'avance déjà. Quel bana va fi bazo to Lubumbashi. Ba fi bazo ka Lubumbashi, tu so dénoncer noté mais to yeb marambo ça déjà. Bon combien moi na 13 ans. Mi collègue comme moi na affaire moi na 13 ans. Ba tu belé ma bale kei bango pour na ki moi na 13 ans. Moi na 12 ans. Moi na 12 ans âge c'est-à-dire que ce qui va teli au maï wana bilo va teli papa ce qui le rôle moi na 12 ans donc ba bobi pena makanisa papa il faut que ndekaka akoti mobimba et moi so ba teli au ranengo wana soko boagi ngunda akasema mo ozu dokit bokomia c'est que bien. Merci na confiance pe fidélité au bopesa kana radio le Kolé Masolo. Merci na bino na ba o bazali ko s'abonner na chaîne na biso radio le Kolé TV. Merci ceux qui aussi au s'abonner partagez ka Masolo pour Masolo ya papa fiston ya ngo sala edifiera biso esunga biso to kola et sikande kwa ko akoi yo okoyate. Partagez émission dans le bar chaque fois peut-être yo intéressé au té aussi par na haute émission oyo tant que partager et que sunga ndeko mo quelconque et sikazali asana kawana ayebita ko solution ngeni mais du fait que partager atanzamba ko pambola yo to aimer vidéo to partager ndeko na s'abonner té so ba titeli au link ba titeli vidéo tant otala s'abonner pour orataka susu ba émission na bisoté ko s'abonner là facile. Ok, la point où est la point wana et c'est que va commis s'abonner en anglais subscribe au fini ango et comme ça ngonga moko boye ngonga no fini ango et comme ça 3 ngonga au fini ngonga ya noir makasi wana et ça na denzete babenga ngo cloche à notification pour yo orataka ba programme na biso ata soki muketo so to poster. Merci na Mamari Naoumbi, la femme à la taille d'Indige Spaghetti, coordonnatrice à Radio Le Kolé TV. Merci à Chris Lariz qui a été du côté de la caméra. Merci à vous tous qui nous avez suivis à partir de là où vous êtes. Je rappelle que agence na Johannesburg, et ça na Johannesburg, et ça na Durban, et ça na Cape Town. Agence de fret express, Family Legacy Group. Tout Benga Maman Mimi responsable de Johannesburg. Benga yena plus 27 64 30 46 424. Agence est bien de mon rangona. Ce qui m'a dit ça. Pas de tableau en Afrique du Sud. À tableau en Paris. À tableau en Belgique. Et ça sera difficile. Mais l'agence Oyo. Family Legacy Group. Au continent tableau partout au Lingui. Na pris Moukié. Ils sont allés très loin. Tu connais lango prochainement tant que tu connais l'émission spéciale là bango. Tu comme la temps va vacances. Ndé kongo na vacances en Afrique du Sud. On a besoin de visa facile, visa d'études, visa tourisme, visa business. Yaka l'agence de fret express Family Legacy Group au Kozoyango Nostu. Mbote sika bozali. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Le Kolé Masolo. Si votre chaîne Radio Le Kolé TV la bonne sanité, yango na sibino oyo foulard. Eza collection mobimba, gamme donc kit mobimba pena donc 7 en anglais 7 mobimba. Vous avez o soki mwasi angalata. Vous avez collection ba jean sangara ba nkoinko. Oh là eza marque ya Twin Family. Twin Family House et kendana senge nango. Vous avez kendakana senge nango. Donc benga biso na mewa rédaction okozwa collection ya sika yango wana. Voilà. Donc Twin Family, coup de chapeau. To consommer bloc ya bana mboka, oya mwana mboka et partout au mona sini wana. Bo bonyango donc Twin Family House yango de mankam. Merci na obazo somba déjà, merci obazo ta déjà Twin Family po yango de mankam. Voilà. Merci et à la prochaine. Chap chap. Et tchara.